Bandeko babolingo mbote na bino baibo mesana kulanda chaîne na biso ya www.zoomel1000.com. Lelo tozali na sengo pona ko présenter bino ba émission na bino obo mesana kozela. Ngai papa Roger Babo lelo na ko présenter bino ba émission obo mesana kozela mokolo na mokolo pona ko talisa na bana ya Congo eloko nini oyo bombeli ba. Rosalie Lokosu na zui responsabilité monene na chaîne ya www.zoomel1000.com pona kotalisa na bapeple congolais vérité to bosolo oyo nini esengeli na biso bana ya mboka toyeba esika oyo bato bazali kokangela bato misu to bazali koyebisa bato bamakambo oyo ezali ndenge wana te ebongi malamu ete biso bato ya Zoomel 1000 totombola mongongo mpe toloba tolakisa bango bosolo po ete mboka na biso ekende liboso po ete bapeple congolais bayeba eloko nini tokoki kosala po ete nyonso tu ezali kaka mpona lokumu ya mboka na biso po ete ezali esengo mingi mpona kotangusa bosolo na kati na biso ba diaspora congolaise oyo tozali libanda ya mboka. Na ntango oyo bozala kaka bisika bozali nde bokolanda basango ya www.zoomel1000.com. Joseph Kabila Kabange azali bongo président oyo azali ko mema mboka na biso Congo vers une vraie démocratie oyo mboka lelo lumière to éclairage ekomi kokota mboka na biso ezalaki na molili mboka na biso ezalaki na kozinda mboka na biso ezalaki na esika moko oyo koki ata kotala mbala mibale te. Grâce ya Joseph Kabila Kabange oyo lelo biso ba pepe tolingi kopesa ye lisusu confiance po akamba biso na manda ya sika po ete makambo mike oyo awuti kosala ezali kotalisa ete azali solo na bolingo ya mboka pe na bolingo ya peple. Bandeko président oyo biso tokoki kopona ezali Joseph Kabila Kabange. Bino moko bomoni boyebi ndenge nini tozalaki na kati na mikakatano na moma ya deuxième république. Na tango wana bandeko nani akotala ta peple miso nani akolobela ta peple alela bandeko kaka batoto bandaki kokanisa ete bango nde balobeli balingi peple balobeleli ya peple me lelo oyo bato wana tokanisaki ete bango nde bademokrate lelo balakisi penza ete bango moko badictateur. Yango ete Joseph Kabila azali président oyo biso bakongolais esengeli na biso topesa ye kaka confiance po expérience oyo alakisi na kati ya mboka na biso na makambo ya asali bandeko deux fois te. Nzela ya Bandundu Kinshasa ezalaki soki olongwe Kinshasa ndi na tongo po ete ozali kokende Bandundu tango ozali kokende okomona nzela lokola ezalaki mabe ba blocage ebandi camion kokangama na bapotopoto bokokoma kote ya mai ndombe botelemi boza kozela tango mosusu bake ya ekatisa motuka bamakambo ndenge na ndenge yo moto olongwaki lendi okokende kokoma tango mosusu jeudi na pokwa ba souffrance wana nyonso tu bakonzi ya deuxième république bamonaki yango te mais lelo tozali kokamwa bakomeli biso baconseiller minene awa na poto oyo bakomi kolakisa na bato ndenge nini biso bakongoli tokoki kosala po ete Congo ebonga po ete Congo bakelasi ya kitoko ekota po ete Congo bato babanda kolia 3 fois par jour po ete Congo bato bakoma na vie meilleure mais tango bango moko bakambaka mboka wana bambula na bambula ba expérience oyo lelo bazali kolakisa biso balakisaki yango te pona nini te toye ko comprendre ete ezali nini ezali ete kobanga pona bamoni ba œuvre oyo Joseph Kabila autaki kosala na nzela ya 5 chantier baye kotala balobi soki tokosi bapeple oyo te soki tolakisi bango bamakambo oyo alokuta te po ete babalola mitema bato oyo tango bakopesa lisusu moto oyo manda mosusu biloko ya minene na kosala bakobosa na biso.
yango ete mpo na bango susi na bango ezali kaka ete badétruire balobaka na bato makambo ya mabe ya lokuta. Alors que Joseph Kabila makambo minene azali kosala na mboka na biso bandeko oyo ata balobi nani jamais depuis mboka na biso ezala mboka na biso totikala komona jamais bamisala ezali kosalama na ndenge ya kolanda na boye bandeko pe bakonzi bakanga mitema bakotisaka mbongo na kesi ya leta babimisaka po esala misala me na ntango ya deuxième république bandeko nani ayebi yango te bambongo ya kesi ya leta ezalaki bambongo ya bakonzi bango moko privé kosala ba folie na bango na bambongo ya leta entre temps peuple azali kokufa nzala yango nete tolobi ete Joseph Kabila azali phénomène phénomène Sosabidimbu Joseph Kabila Kabange bandeko babolingo président na biso oyo azali phénomène bandeko nazali kokanisa lisusu tango Joseph Kabila Kabanga zwaki bokonzi sika ndenge banguna bazalaki koloba awa na poto akokoka eloko te akosala eloko te Kongo ezali mboka monene Kongo etonda nkita Kongo ezali na basekele ebele bamobutu kutu na baministre ya deuxième république bakokaki makambo te yende akokoka nzoka nde tango balobaka ete makanisi na biso bato ezali ya nzambe te bandeko tango Joseph Kabila bandi mosala sika tango basaleli ye système ya 4 vice-présidents bandeko baza kotia kaka bakal mais lokola balobi ete oyo ya nzambe ezali kaka ya nzambe tango baye kolongola bambuma ya mabe pembeni na ye botala ndenge Kongo ekomi kochange bandeko makambo oyo asali na Kongo bandeko ata bato mosusu bazali koloba soki totali malamu bandeko lelo bato mosusu bakomi koloba ete asali nini tala na Congo Brazzaville makambo basali me bandeko bino bomitunaka manda oyo Denis Sassou Nguesso asali na oyo Joseph Kabila asali eske kokani manda ya Joseph Kabila ezali ndenge moko te na Denis Sassou Nguesso alors botika kosala ba comparaison ezanga tina ndenge ezali na Joseph Kabila ba makambo asali bandeko azali phénomène deux fois te bandeko nazoyeba lisusu ndenge ezalaka bato bazalaki soki kolongwa Kinshasa mpona kokende bandundu bandeko il faut joyeux ba jour bino moko bomoni na tango ya deuxième république bandeko mituka ezalaki kokende okomona misusu eza kobaluka na baradio baza koloba epai ya bakonzi neti eza kolobela bango eloko te na nzela ya l'époque bazaïr baaccident ndenge na ndenge banzela mabe me bakonzi ya mboka ondire bakangaki matoi lelo oyo Joseph Kabila ye azali kotalisa misala me banguna kaka ya mboka na biso Congo oyo lelo bakomi kokosa bato ba Rwandais kaka banguna ya bamboka na biso ba leader oyo bozali komona bakomi kokota Kinshasa ekipona koluka ndenge nini ya kodétruire po ete mitema mana bango nde mabe bandimaki te ke Joseph Kabila kosala makambo me makambo Joseph Kabila asali peuple aza komona peuple azali zoba te okomona moto mosusu aye esika baza kosala misala ya 5 chantier par surprise kaka pa micro ya ou bien ya lingala facile ou bien ya chaîne moko boye tuni elobi ndenge nini ozomona misala oyo okomona ndeko alobi ete ndeko depuis nga na botama tina ndenge nakomi boye natikali nani komona bamisala ya boye na mboka na biso te ke bamisala ya makasi ya minene boye ezali kosalama kotonga banzela bandeko bongo tokondima te mpo na nini bino bato bozali kondima te bozali nde mitema mabe bozali mitema likunia problème na bino ezali nini lokola bozalaka na bokonzi baye babotoli bino bifteko bozalaka na yango bokimi boya na poto vi ya poto bozokoka te yango ete bokomi nde sikoyo ko biebisa bato ba makambo ya lokuta alors que Joseph Kabila ba makambo azali kosala ezali komonana bandeko bato mingi bandimaka te bato mingi balobaka to mais tango bakitaka na Kinshasa retour na bango na poto awa langage échangea bandeko
pona kolakisa ete azali penza Sosabidimbu Joseph Kabila le raïs un président phénomène na kati ya RDC yango tolobi ete biso toko voter kaka numéro 3 numéro 3 ezali numéro ya chance numéro 3 ezali numéro o ezali ko composer Dieu le Père Dieu le Fils et le Saint-Esprit. Bandeko toko voter Joseph Kabila Kabange yenda zali président oyo et bongi na biso to pesa ye ba voix po ete e pa na ye maloba mike mosala eza komonana toboyi bato bazali koyena bamalobe ebele misala ya kokauka misala ezali komonana te po ete tovivaki yango pendant 32 ans bato mosusu bazali kokanisa ete peuple congolais azali kaka peuple congolais ya pendant 32 ans alors que peuple congolais asa fungoli makanisi baza koyela biso kaka badiscours ya ntango ya 32 ans mais bazali koyeba te ke biso tosi tofungwami peuple congolais asi à comprendre yango le peuple congolais alobi ete président na ye ezali kaka Joseph Kabila Kabange yango ete soko okei na kati na Kinshasa okomona bato nyonso tu kaka misapi misato bazali kotambola ezala okoti na zando misapi misato ezala okei na babiro mbote komi kaka ya misapi misato Joseph Kabila Sosabidimbu ozali phénomène ya solo azali penza phénomène Joseph Kabila Kabange président na biso un jeune président azali wana pona biso ba jeune yango moni lelo lokola azali jeune tala ba jeune lelo ebele na kati ya Congo ba se retrouver bazui misala bandeko na tango ya deuxième république ba bandaki ko yebisa biso ete Congo ezali mboka oyo esengi bato oyo bazali na expérience pona bango bato bazalaki na expérience ba mpaka ba mikuli bato batata oyo basi bakola déjà soko ozali jeune bandeko na tango ya deuxième république oza na chance te ndenge biso en Allemagne tolobaka ete kaine chance yango ete bandeko babolingo nazali koyebisa bino ete Joseph Kabila azali président na biso ba jeune tala lelo biso ba jeune to se retrouver tala biso lelo ba jeune to koma kosala ba misala oyo ba mpaka ya tango ya deuxième république ba bandaki ko occuper mais biso lelo to komi kosala yango na kati na Congo Joseph Kabila lobi ete non Congo ezali ya mwana nyonso tala lelo afungolele biso ba jeune ba porte afungoleli moto nyonso ba porte bandeko pona nini tokoko ndima ete balobaki ete akokoka te azali na expérience te ba makambo ebele mais lelo Joseph Kabila ye kolakisa ete azali président oyo akoki kosala nyonso na kati ya mboka na biso pe ba peuple ba sepeli bandeko mbala ya liboso na kati ya mboka na biso tomona ete président azali toujours na contact na peuple président azali kotambola na makolo na peuple bandeko soki abeti ata tour ba kote ya bumbu okomona kiti na motuka azali kotambola bandeko bino moko boyebi bazelo oyo ezalaka ba kote ya bumbu bandeko deux fois te bazelo oyo ezalaka kote ya bumbu deux fois te okomona président kiti na makolo azali kotambola mpona kosatisfaire kaka peuple na ye au risque même akota mayanzi bandeko au risque même akota mayanzi bandeko bino moko boyebi zelo oyo ezalaka kote ya bumbu yango na ete tango ye moko président de la république aye komona ete bana ya bumbu bazalaki mpenza kosouffrir bandeko ake kokotisa makadamu ya solo na kati ya bumbu bandeko makambo azali kosala yango na nde eloko ezali koswa ba mobutiste ya na poto ba mobutiste bazali kolela balingi ata koyoka te ndeko soki okei na Kinshasa soko ozongi awa esika bato bazali ebele soko omeki kaka koloba ete na Kinshasa makambo ekomi kochange bandeko batelemeli yo au risque meme basala yo mabe beta yo meme bandeko yango ete batikali na bango kaka bato ya violence po ete tata na bango Tshisekedi eloko azali kolakisa bango kaka violence mais pas ya Joseph Kabila bandeko azali kolakisa bato ndenge nini ba peuple bakoki ko vivre na ndenge ya démocratie bino bolobi ete bino nde bozali ba démocrate mais makambo bozali kosala o mokili ezali komona bino mokili déjà ebandi koloba ete mais bato ya boyo soki bazwi bokonzi kuna na Congo tokomela mai te tokoloba lisusu te bakobanda meme kobeta biso bafimbo na ndenge ya kosakana te bapeple bakomi komona bandeko babolingo yango ete tozali koloba ebongi malamu Joseph Kabila to vote ye numéro 3 numéro ya chance numéro 3 bandeko ezali numéro ya chance ndeko soki okotisi numéro 3 na kati ya motema na yo yango nde ekoportele yo un jour bonheur po ete numéro 3 yango nde ekotinda ete bapense na yo oyo ozalaka na yango depuis 32 ans ebanda kokoma baréalité ta
tala kutu numéro 3 tala kaka na mwa mikolo oyo Joseph Kabila asali na mboka na biso tala makambo asali ebongo soki topesi ye lisusu confiance bandeko na banzi ete bino moko bokomona ete Kongo na biso wana ekobongwana baoyo nyonso bazali koloba koganga wana libanda ya mboka bakoki eloko te soki bakoki kuta eloko te na mboka ya mondele esika bapesi facilité moto akoki kosala baformation mpe azwi mosala bakoki te na Kongo nde bakokende kosala likambo ya malonga na kanisi te wana nyonso tu ezali nde bazali komona ete bakomi na suka mais Joseph Kabila azali ya biso nyonso kaka numéro 3 bandeko numéro 3 biso nyonso tu kaka numéro 3 ezali numéro bongo ya miracle bandeko numéro ya miracle numéro 3 yango nde ezalaki numéro oyo esalaki ete mokili ezala pe ezalaki numéro 3 yango nde esalaki ete ngai moto nazala na mokili pe nazalaki numéro 3 yango nde moto esalaki ete banzete ezala na mokili pe ezalaki numéro 3 esengaki ete mai ezala na mokili pe ezalaki numéro 3 esengaki ete mopepe ezala na mokili pe ezalaki numéro 3 esali ba miracle ebele na kati na ye moko Dieu le Père yango ete numéro 3 ezali numéro ya miracle bandeko babolingo numéro 3 yango nde komemela biso bonheur na kati na Congo yango ete numéro 3 biso nyonso tu ba congolais tolobi ete na kati na ba bureau de vote totondisa numéro 3 totondisa ba numéro 3 na kati na ba kesi ya ba urne totondisa Joseph Kabila azali phénomène ebongo yo mbata siala kuna na Congo na Kinshasa ozali koloba nini pona Joseph Kabila mbata siala à vous l'antenne s'il vous plaît. Bona président Joseph Kabila mba tokozo boyoki bino mboko mbata siala ndenge alobi bana kini bango nyonso tu nsima ya Joseph Kabila Kabange balobi oyo akomeka mba tokozwa Joseph Kabila azali phénomène yango tolobi ete numéro 3 biso nyonso tu tokokende kotondisa yango mpenza na ekozala somo bandeko soki oli otondi te tika na yo kokende komilukela makambo po ete peuple ya si alobi peuple alobi ete makambo oyo Joseph Kabila si sali na mboka jamais bango bakoki kopesa ye mokongo balobi ete bango bazali nsima ya peuple pe balobi ete bato nyonso to bazali na poto oyo balobi ete bazali kobenga bato oyo bovote ntel bana kini balobi ete problème eza te bango ekomi cop na bango soko bengi mbongo na yo bakozwa bale me na mokolo ya vote motema na bango nde ekoloba mba tokozwa des fois te Joseph Kabila azali phénomène sosa bidimbu Joseph Kabila Kabange le jeune président oyo azali ko confirmer lelo biso ba jeune na kati ya Congo tokomi fier tokomi pe koloba tokomi pe koseka tango ya kala bandeko biso ba jeune tozalaka bato ya bilongi ya mawa tozalaka mona soko tali jeune bo jeune sa koma koko pona ba souci lelo oyo tozongi ba jeune tomoni ete bafungoleli biso ba porte na un jeune président Joseph Kabila Kabange mba tokozwa des fois te Joseph Kabila numéro 3 biso nyonso tu sima ya Joseph Kabila numéro 3 kaka boye okende na zando komona misapi misatu okende na wenze okomona misapi misatu okende na ba bureau okomona ete mbote kokomi kaka ya misapi misatu bande ko mikolo kaka misapi misatu na kati ya Congo yango ete ba opposant congolais bazako mela pema bazako kokate yango bakomi kotinda bato meme na violence po ete bandima kite ke peuple ya kozala bien nyonso tu sima Joseph Kabila réalité zali komona na tala ba misusu bakena kisangani bandeko basali mpiaka bandeko 5000 personnes pomba ba eko yambaye
bandeko kisangani mboka monene etondi bato ebele mais 5000 personnes kaka baye koyamba lokola moni ete 5000 personnes bayaki kuna bandeko epesi ye kanda akomi kotinda bato ete bokende na ba prison po ete bosala trouble bobimisa ba prisonnier quel démocrate okoki kosala omoni te azali kolakisa déjà ki défaite na ye ya gens za kolakisa déjà ki défaite na ye mpo na nini parce que soki ayebi ka koleka akovanda calme ayebi ke peuple alingi akovanda calme azela soki bavote ye nde akopesa ordre baprisonnier na babima mais ndenge nini akomi kotinda bapeuple okokende kobimisa bango seke ayebi ete akoleka te na kati ya terrain azomona ke situation eza mobulu bandeko Joseph Kabila Kabange azali phénomène ya gentika ba désordre olobaki na biso na tango ya Mobutu ete yo ozali démocrate lakisa ke ozali démocrate okomi penza pire koleka meme bana ya kuluna parce que ozali ko organiser ba biloko ya mabe mboka na biso elingi kimia mboka na biso elingi ete totambola na ndenge ya kimia po ete tala kaka ba blessure mboka na biso ezui lelo to lingi ete ba peuple congolais to sangana to tonga mboka ya Jean pardon tika biso tika ba peuple calme tika système na yo ya kokende kotangisa kama makila ya ba peuple basi batimbeli yo ya Jean tika eza bien te ya Jean eza malamu te na âge na yo salela âge kende na occupation na yo na ndenge ya honneur okende na occupation te na ndenge te otika bato na ba image ya mabe na kati na ba mitu na bango ezali malamu te ya Jean changé yango tolobi ete biso nyonso tu numéro 3 tokovote kaka numéro 3 po ete bato bazali koloba lelo bango nde mutu babomelaki biso mboka est-ce bamonaki esika Joseph Kabila atravaillaka na gouvernement ya ntango ya ex-Zaïre bamonaka ete mais na ntango wana kaka bato bazali koganga lelo bango nde mutu basalaka mpe babomi mboka alors yango wana tosi tofungwami miso tozwi mayele tolobi ete biso bana ya Congo jamais tokoki kopesa confiance na bato babomelaki biso mboka yango wana nazali kobenga mbata siala kuna na Congo bana ya kini bazali koloba nini pona Joseph Kabila balobi nini mbatasi ala pese la biso masolo fungole la biso dossier balobi nini Bona président Joseph Kabila mbatokozo mbatokozo 5 chantama yoka bana kini bapesi loseba na nzela ya mbata siala balobi ete pona Joseph Kabila mba tokozwa biso nyonso tu numéro 3 biso nyonso tu sima ya numéro 3 biso nyonso tu bandeko balobi na kini ezala na bawenze mboka ekomi mbote ekomi kaka ya misapi misatu soki omoni kaka mama na Kingani mama na Robert mama na Matondo ndenge nini ko mbote kaka ekomi kaka ya misapi misatu bandeko na kati ya Teresa ali ya koyinda Joseph Kabila kangi tous les 4 coins bandeko bisika nyonso azali kotambola azali kokwesa ba ville bandeko na Bukavu ndenge moko na Goma ndenge moko na Lubumbashi ndenge moko bandeko azali kosala ba makambo oyo babengi Sosabidimbu Joseph Kabila deux fois te le roi Joseph le roi du peuple congolais oyo balobi ete yende ba peuple congolais balobi ete il faut bapesa eli sous confiance po ete kamba mboka na biso po bamoni ete na ntango ko bapesaki confiance bamoni bamakambo ya minene bamoni na miso bandeko yango tolobi ete Joseph Kabila azali phénomène Sosabidimbu bandeko les raïs deux fois te les raïs na kati ya Congo ekose transformé Congo tokokoma lokola un petit paradis bandeko lelo oyo bato mosusu bamoni ete Joseph Kabila un jeune président oyo balobaki ete akokokelo kote mboka na biso ezali mboka ya monene ezali na basekele ebele ye azali mwana moka kokoka te mais baye komona ete abandi ko transformer Congo yango bandeko esali bango mitema pasi bakomi kolukela ye ba raison bakomi kokosa kosaba makambu o azali mopaya o boye mais suka na yango bandeko kaka bato bazali koloba ete azali mopaya bango moko bakomi kokende kosala ba montage oluka ba photo ya lokuta lelo vérité ekomeli biso likolo ya mesa babandi kokanga bango
bandeko babolingo nazali koyebisa bino ete Joseph Kabila azali phénomène ba peuple congolais na kati ya Congo pe basi balamuki ba comprendre bandeko boyebi lisusu na tango ya deuxième république bandeko bato oyo deuxième république bapesaki biso ba peuple bakombo babete bandeko bapesi biso bakombo babete bandeko boyebi lisusu bobosanaka le passé te boyebi lisusu bandeko basoldat ya deuxième république oyo lelo baza kosala makelela baya DSP na baya garde civile boyebi kombo babandaki kobenga biso bapeuple balobi ete biso nde tozalaka bilanga na bango bandeko na ntango ya deuxième république mobutu aza koparvenir koloba na basoldat ke naza na mbongo ya kofuta bino te bokende kozwa mbongo epai ya bilanga na bino bandeko tala nanu oyo président ya ndenge nini oyo président ya ndenge nini bandeko yango na tolobi ete Joseph Kabila azali phénomène oyo azali koapprocher toujours peuple oyo azali kolinga toujours peuple yango tolobi ete tokopesa ye confiance toyebi ete makambo nyonso na débit mwa baproblème ezangaka te mais toyebi ete na liro tokopesa ye akozwa déjà elan akosala ya minene Joseph Kabila azali phénomène sosabidimbu deux fois te oyo nyonso akomeka akomona penza beto liboso na ye po ete Joseph Kabila azali koconfirme Joseph Kabila makambo ya sali yango ete pesi ba opposé congolais mitema mabe bakomi koloba makambo na ndenge ya sese na ndenge ya kolakisa ete ba peuple balanda bango mais ba peuple pe balobi non jamais ba peuple sko bakomi koyoka lisusu discours na bango te po baye ko comprendre baye ko mona ete ezali nde ba œuvre ya Joseph Kabila nde ezali ko sala bango ete bakoma mitema mabe bakoma koloba n'importe quoi Joseph Kabila azali phénomène Joseph Kabila azali phénomène Joseph Kabila deux fois te yango tolobi ete président na biso azali elombe président na biso tokopesa ye confiance biso nyonso numéro 3 kaka boye numéro 3 ezali numéro ya chance numéro 3 ezali numéro oyo bazali ko qualifier yango lokola Dieu le Père Dieu le Fils Saint-Esprit bango misatu wana tango babandaki kosala mokili bandeko grâce ya numéro 3 numéro 3 to chiffre 3 ezalaki yango nde lelo toza komona ete toza komona mai oyo biso toza kosukola grâce ya numéro 3 mon pepe oyo biso tolingaka beta biso na nzoto yango tozali koyoka yango grâce ya numéro 3 yango tomoni ete bato bazali koexister na mokili banzete bamakambo ndenge na ndenge mo numéro 3 eboti bamakambo ebele bimisi bamakambo ebele na mokili ndenge lelo Joseph Kabila kaka na numéro 3 wana akopesa makambo ebele na kati na Congo numéro 3 ezali chiffre moko ya miracle bandeko miracle yeli biso na kati ya Congo to profiter bandeko to profiter bandeko soko otali malamu bandeko boye bakayango ete ba chiffre mosusu ezali ba chiffre ya ba malédiction mais numéro 3 ezali numéro oyo ya porte bonheur na kati ya Congo na biso nani akoloba non en tout cas Joseph Kabila ozali solo sosa bidimbu biso nyonso kaka numéro 3 biso nyonso tu kaka sima ya numéro 3 bandeko biso nyonso tu kaka sima ya Joseph Kabila Kabange biso nyonso bandeko tolobi ete Joseph Kabila Kabange numéro 3 ezali chiffre moko ya miracle bandeko chiffre ya miracle oyo ezalaka ebuta ebandeli ya mokili oyo ekreaka nyonso tu po ete ntango nzambe azali koloba ete créons l'homme à notre image ebandaki na chiffre 3 na chiffre 3 Dieu le Père Dieu le Fils Saint-Esprit bandeko Joseph Kabila azali miracle na kati ya Congo azali miracle na kati ya Congo yo ozomona ete Papa Simon Kimbangu asi apesi révélation alobaki ete mokonzi oyo bino bokomona ya mwana moke akoya yende moto akozala chemin yende moto akokamba Congo ezali nde Joseph Kabila Kabange ezali Joseph Kabila Kabange bandeko na prophétie ya Papa Simon Kimbangu esika moko atikalaki koloba bokomona na mikolo ya suka koko nde akoya po ete akamba Congo jamais alobaki ete bokomona un jeune président mwana moke yende akoya kokamba Congo alobaki koko te bokanisa malamu bandeko bokoya kosala bamakambo mosusu après boregrete batasiala olobi nini ko Bona président Joseph Kabila
5 Chantama. Mbata lobby message ya ba Congolais. Joseph Kabila azali phénomène. Joseph Kabila azali président oyo ebongaki tozwa eutakala. Soki nazali kotala ndenge ni 32 lekeli biso kaka boye. Batata na biso bazalaka impayé ba makambu ndenge na ndenge bapasi ya mboka bakota lelo na se ya mabele. Pona ba souci bandeko bato bakanaka te bakufa avant na Congo na tango ya ex Zaïre bami kufela avant likolo ya ba souci bandeko e bongo tozui ya biso président oya jeune boye pe azali ko sala sosa bidimbu toboya ye tokoki ko boya ye te jamais biso nyonso tu kaka numéro 3 Joseph Kabila numéro 3 phénomène yango tolobi ete biso nyonso tu kaka sima ya Joseph Kabila kabange biso nyonso sima ya Joseph Kabila kabange oyo nyonso tu akolinga acha bakal na nzela ya bato nyonso tu bazali ko tombola numéro 3 likolo keba po ite mbata sela se alobi mbata sela sa yebisi bino keba Bona président Joseph Kabila. Mbatokoso. Mbatokoso. 5 Chantama. Bona président Joseph Kabila. Mbatokoso. 5 Chantama. Bona président Joseph Kabila. Mbatokoso. 5 Chantama. Bona président Joseph Kabila. Mbatokoso. 5 Chantama. Merci Nzamba pambola bakisa oyo ezangi pona ye. Po bumbo ebele na bakonzi bakotaka awa. Babongisa ki bumbo oyo te. Bongo leo tozi mwana muka bongisi biso boto boya ye. Merci Nzamba pambola bakisa oyo ezangi pona ye. Po bumbo ebele na bakonzi bakotaka awa. Babongisa ki bumbo oyo te. Bongo leo tozi mwana muka bongisi biso boto boya ye. Merci Nzamba pambola bakisa oyo ezangi pona ye. Po bumbo ebele na bakonzi bakotaka awa. Babongisa ki bumbo oyo te. Bongo leo tozi mwana muka bongisi biso boto boya Nzamba pambola bakisa oyo ezangi pona ye. Po bumbo ebele na bakonzi bakotaka awa. Babongisa ki bumbo oyo te. Bongo leo tozi mwana muka bongisi biso boto boya ye. Bona président Joseph Kabila. Mbatokoso. 5 Chantama. 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 Bona président Joseph Kabila.
Mbatokoso, Mbatokoso, Mbatokoso. 5 Chantama. Bona président Joseph Kabila. Mbatokoso, Mbatokoso, Mbatokoso. 5 Chantama. Bona président Joseph Kabila. Mbatokoso, Mbatokoso, Mbatokoso. 5 Chantama. Merci Nzamba pambola bakisa oyo ezangi pona ye. Po bumbo ebele na bakonzi bakotaka awa. Babongisa ki bumbo te. Bongo leo tozi mwana muka bongisi biso boto boya ye. Merci Nzamba pambola bakisa oyo ezangi pona ye. Po bumbo ebele na bakonzi bakotaka awa. Babongisa ki bumbo te. Bongo leo tozi mwana muka bongisi biso boto boya. Nzamba pambola bakisa oyo ezangi pona ye. Po bumbo ebele na bakonzi bakotaka awa. Babongisa ki bumbo te. Bongo leo tozi mwana muka bongisi biso boto boya ye. Peuple congolais, cette chanson est une sonnette d'alarme. Réveillons-nous et soutenons notre président Joseph Kabila et le 5 chantiers. Pour la consolidation de la paix au Congo, soutenons les Raïs et Joseph Kabila et le 5 chantiers. Gouverneur Richard Ndambu Lusambwe 5 chantiers biso nyonso tola système ya nani oyo bakomana bine izamesema tushimi president na tusupport ilo brisate Joseph Kabila ozaka kamoko batatu bamamu tutonga na nyama komi kono toujours na bien c'est bien pour moi tout est tout arrête c'est moi il veut muri tuma fini muy longoloka 5 chantiers voilà batuto ya kokanga te tusimame kivu manie maye tusimame mikono kuyulu e batoto kisangani. Il est temps de la modernisation. Notikolala, misala, izo salima. Boulevard ezalaka mon père. Lelo pepele, pepele, pepele. Voilà. National 1, National 2. Misali, izo salima. Tolinga moko yo bongo. Oh, bongo na biso. Voilà, c'est un chantier. Les Congos, c'est Joseph Kabila. C'est comme les Guinées, c'est le peuple. Il est comme lui, qui a sauvé les enfants d'Israël dans la mer rouge. Raïs Kabanga Luba. Esengeli na biso ba Congolais. Changement de mentalité. Batura compagnie à l'État yeba kotosa mibeko. Respecte le bien commun.
peuple congolais. Les Congos, c'est Joseph Kabila, c'est comme les titres, c'est les prévenus, c'est la désert, les communistes qui avaient sauvé les enfants d'Israël dans la mer rouge. C'est chantier, papa, na ba maman, c'est chantier, l'équipe bakolo, tosimba na la mer, totikaye mon côté, moti apota na ye, etali biso bana tolinga na ye. Olive Lembe Kabila, initiative plus. Fondation Musée Laurent Désiré Kabila. Lingala facile, les 5 chantiers vont bien. Bongo bino bangune à 5 chantiers, nakangi bino nyoso kraka. Philomène Omatuku, Mushi Bonane, Mama Wivine Moleka, les Raïs Kabangé, les garants de la nation congolaise. Et bongo bino badongolo misoe, y a 5 chantiers. Mama Acoustique avec Tibino Sabo. Christophe Mozungu, Kimbembe Mazunga, Maj Kisimba, Deo Kusu, Kissalume Banda, toujours au service de la nation. Banda déjà vous savez ma cana. Ida si bembe. Maman Sifa. Zoé Kabila. Bantu baza kusala pour 5 chantiers ikende liboso. Oh, Raïs Kabange, Isayo, Yonde, Bangote. Beno bakaka beto beno tungaka Kongo ya totela na mutindu musa kulunga beno tinda beto ka fumu wa beto Joseph Kabila bubu yani yino anjira ka tunga ya ka Kongo wa beto vanda tuko lutisa mtule vanda ka tamatama beno sadi sandi beno pesa ndwenga basangana bayo fukizo na sala bwala beto na yawu ete bokila chef tundu Abdoulaye Ndombasi General Numbi asangekele abisika bemetele mini abisika benokele benotela masa betutunga ya Kongola Bana Congo myoko myeno myoko myeno Bana Congo myoko myeno myoko myeno 5 chantiers myoko myeno myoko myeno Bana Congo myoko myeno myoko myeno Bapangia Joseph Kabila beno nupila kana Kabila be na mambo veyani mesala 5 chantiers toujours en marche. Le gouverneur Moïse Katumbi Chapa Ukatanga Mbachi Mbacha Kuba Congo Ngoi Kasanji Kumbuji Mani Kukinshasa Yandre Kimbuta Kuye Kwate
Bayende. Dès nous vivons avec le président Joseph Kabila, toujours soutien à marche, 5 chantiers. Bon président Joseph Kabila, Mba Tokoso, Mba Tokoso, Mba Tokoso, 5 chantiers à marche. Ndela Congo, Chinois ya Congo, ya Papa Joseph Kabila Kabangi, 5 chantiers en marche. Papa Général Bandia, Marie-Angèle Piana, Jean-Claude Massang, merci pour votre travail. Demi paradis, qui beaucoup disent à la canamo para s'arrêter, quel que soit comment, destin est une âme en Zambé. Papa Katumba Moke, Evariste Bochef, Yoka Mundi Baza Kuluba, Dide Tumba, le Congo restera uni et indivisible. Ya Mundi, allez tu vois, Manaza Kulela Za Kuluba, Ingeta, Yena Mundi, Embote Kienwe. Maman Miesi, Francis Kalombo solution motema ya bato. Oh Papa Joseph Kabila, Simba Mboka na yo. Merci. Yoka Papa Mafioto, le ABC au président Mwangu Marquet. Pierre Lumbi, Mokolo Wampombo. Soutenons notre 5 chantiers pour la bande ya Congo. Tokobangelo côté, notre président de la République, Joseph Kabila. Papa Yabana, Sunga Pepe na yo Congolais. Peuple congolais, cette chanson est une sonnette d'alarme. Réveillons-nous et soutenons notre président Joseph Kabila et le 5 chantiers. Pour la consolidation de la paix au Congo, soutenons les
les raïs Joseph Kabila et le 5 chantiers. Gouverneur Richard Ndambu Tusambwe 5 chantiers Bisogno sotto le système Yanani Oye bakoma na Bible Ndane sewa tushimi president na tushipos Ilo brisate Joseph Kabila Posa Kakamoko Batatoni Bamamou Tutonga na inyama kumihikono Tulonga bien bien Fumwe tuwa di tumare tu Semo ibwele muri tuwa Midi muilongoloka 5 chantiers Batuto ya kote mati ote tusimame Kivumanie maye tusimame Mikono kuyulue batoto kisanganie Il est temps de la modernisation Notiko nala misala izo salima Boulevard ezalaka mon père Lelo pepele 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 Voilà National 1 National 2 Misala izo salima Tolinga mboko yo bongo Oh bongo na biso bongo bongo Voilà c'est un chantier Kabanga luba Yesengeli na biso ba congolais Changement de mentalité Batona compagnie à l'état Yeba kotosa mibeko Respecter le bien commun du peuple congolais Kaye mokote Mokoti apota na ye Etali biso banako Tolinga na ye Olive Lembe Kabila Initiative Plus Fondation Musée Laurent Désiré Kabila Lingala Facile Les 5 chantiers vont bien Bongo bino bangune ya 5 chantiers Nakangi bino nyoso kraka Philomène Omatuku Mushi Bonane Mama Wivine Moleka Les Raïs Kabangé les garants de la nation congolaise. Et bongo bino badongolo misoe, y a 5 chantiers. Maman acoustique avec Tibino Sabo. Christophe Mozungu, Kimbembe Mazunga, Maj Kisimba, Deo Kusu, Kisalume Banda. Toujours au service de la nation.
vraiment ouais makambo ngame ko ngeza kumoto za yoka 5 chantier si banda deja kusala makana dikasi pembe mama sifa Zoe Kabila bantu baza kusala pour 5 chantier ikende liboso oh Rais Kabange Isayo Yonde Bangote Beno bakaka betu Beno tungaka Kongo ya totela na mutindu mosa kulunga Beno betinda betu ka fumu wa beto Joseph Kabila Bubu yandini Anjira ka tunga ya ka Kongo wa beto vanda tungu lutisa mtule vanda ka tamatama Beno sadi sandi Beno pesa ndwenga Basangana Bayo fukezo na sala bwala betu na yawu Ete bokila sheu tundu Abdoulaye Ndombasi General Numbi Asangekele Abisika bene telemini Abisika bene kele Bene tela masa betu tunga ya Kongola Bana Kongo myoko myeno Nyoko myeno Bana Kongo myoko myeno Nyoko myeno 5 chantier myoko myeno Nyoko myeno Bana Kongo myoko myeno Nyoko myeno Bapange Joseph Kabila Beno nupila kana Kabila be Na mambo veyani mesala 5 chantier toujours en marche Le gouverneur Moïse Katumbi Chapa Ukatanga Mbaji Mbacha Kuba Kongo Ngoi Kasanji Kumbuji Mani Kukinchasa Yandre Kimbuta Kuyekwate Bayende Beno Rufila kana président Joseph Kabila fait Toujours soutien à marche 5 chantiers Bona président Joseph Kabila Mba Tokozo Mba Tokozo Mba Tokozo 5 chantiers à marche Ndela Congo Chinois ya Congo ya papa Joseph Kabila Kabange 5 chantiers en marche Papa Général Banda Marie-Ange Kiana Jean-Claude Massang merci pour votre travail de mi paradis Kibokonde zalaka nango parasaleteo Quel que soit comment Destin etinama na Nzambe Papa Katumba Mote Evariste Bochef Yoka Mundi Baza Kuluba Dide Tumba Le Congo restera uni et indivisible Ya Mundi Aye Chiwafu Mwana za kulela za Kuluba Ingeta Yena Mundi Embote Kienwe Nzambe esengese banina mokana biso
botala soko journaliste akosi bino moko mpe boya botala soko journaliste akosi Nyoko mieno, bana Congo myoko mieno, nyoko mieno, 5 chantiers myoko mieno, nyoko mieno, bana Congo myoko mieno, nyoko mieno, bapange Joseph Kabila, beno nupila kana Kabila be, na mambo veyani mesala 5 chantiers toujours en marche. Le gouverneur Moïse Katumbi Chapa, Ukatanga. Mbachi Mbacha Kuba Congo Ngoi Kasanji Kumbuji Mai Kukinshasa Yandre Kimbuta Kuyekwate Bayende Bene Rouvila Kana président Joseph Kabila toujours soutien à marche 5 chantiers bande ko babulingo na bandi duti kolanda emission na biso oyo tosileki ko likisa yango ko ete moyeba basango nini oyo bino bande kozela na bandi te moto na moto asili kotire leçon na ye na oyo isili ko lubama na esika oyo yango ete tosengi na bino ete boboto ezala na bino na bafamille esika bozwani na bandi te mbala ya nsima biso boto azumeli bino kokozanga te mpona kopesa bino lisusu basango oyo esengeli mpona bino tosiki wana mpona lelo merci mingi www.zumelmil.com ezali wana mpona bino na bandi ete bokozala dossier nsima ya bangonga nde boyebi nini oyo tobomeli bino merci.